Tala émission ya Kambangu info plus aïe aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus. Oui, bonjour Bandeko, nous sommes sur avenue nous sommes dans la commune d'Engalema, précisément dans le quartier Maloueka. Donc c'est par là que tout n'a pas question, tout ça la micro baladeur, tout est bas. N'est président baxi 15 jours. Il faut pas congolais, il s'est libre n'engeni. Il y a un autre tamboula, tout n'a pas question. Na bateau yo basala kamisala na bateau yo bafandi 2 mois na ndako ba sous 15 jours ceux qui a vie na bango ezanini. Bonjour Ndeko. Bonjour. Ndeko comment na nani? Comment nanga Flavien? Comment na Ndeko Flavien tout na boye. Pona yo est-ce que coronavirus ezali na mboka na biso? Oui, coronavirus ezali. Et so na mboka na biso de comment da bandakala. Comment déjà bandakala. Sikoyo ndenge tozaki na liboso tozaki na 2 mois. Président to commencer to consommer des 2 mois na biso. Mais président a baxé biso sous 15 jours. Pona yo avi na yo étant que oza maître bon ça va moto pona yo maître au lobby ndenge nini. Bon na mona ngo mabe parce que toi na crise makasi na mboka oyo ba makama belé yada okangama ba transport ba école misusu. Donc makambo tuza bloqué yango wana tata na garage tout travail bien tembongo ezate parce que ba client bazate tata musu na musu ana moto na ndako mais popo ya boya bongisango mbongo ezate ndeka baxi mikolo bongo eza passe ba meka mpe ko fonga ba activité misu esala parce que tout futa bandako ba makambo susu tout futa bandako ba makambo susu mais Ndeko mais maître ce qu'on a vu à présent et pendant les habités pour nini tout na vie 15 jours après ça pas dans les habités pour nini bon les habités parce que bato ba mpiaki za makasi na mboka ko bakisa ba jour wana kolia ezate bato ba souffrir ba transport madambongo ezate yango wana 15 jours na maisa ngo siko ngai pa na mona bien parce que crise ya na mboka. OK, merci Ndeko. Merci Maloueka en question. Nous avons vu un monsieur comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur comment nani? John Benoît Mouyaya. John Benoît Mouyaya. Monsieur John Benoît au sala kanini na vie. Na sala ba cercueil. Au sala ba cercueil. John Benoît Mouyaya bi asala ba cercueil. Ndeko au sala ba. Est-ce que coronavirus eza ya solo na mboka na biso RDC? Mais biso to moni eza ya solo te po to zo mwana bantu bazo kufati moto azo sala ta accident moboye ba memi na hôpital sikotang bazolo bakaka moto akufaki cornora mais ba cercueil zote kamate to zo mwana place bantu bazo kufela wana te to zo kaka bantu bakufi to ko ba nombre monta boye na boye sikoto ebi esika o bakunda ko moto azana na cornora akufaki cornora to ebi esika bakundera moto wana te mais to zo kaka moto asala accident cornora moto asala ta moi fièvre boso to banda ko sala fièvre aba 39 boete lelo ekomi kaka so moto azana fièvre 39 akomi kaka azana konora moto azana mwanzo to moto ekomi kaka konora mais to yebite konora ezanini to yebite corona ezanini. Bon surtout la deuxième question monsieur maître sala ba cercueil mais c'est boso tozaki na 2 mois tozaki na 2 mois ya confinement. Et si le président de la République a battu sous 15 jours, tu fais la bande. Ce qu'on peut na yo avis na yo wana ezandenge nini pona idée ya président bakisi. Ce que mesure wana tozo mwana ngo kaka ndenga bakisi 15 jours tozo kufa nani tozo teka bazo tambula te. Basike zo tamate biso toza bantu misala mabotango zo sala kaka 15 jours wana biso tozo sala te fala dino ma mesure dollar ezo mata to salile ba 40 nyoso nanda bazo bimisa biso moyen to sala ezate place mosusu tozo futa ka babi bantu ba futa pona maite mais lelo to komi mbayera azolo bakaka to futa ka mai soki muto afuta balobaki banto bazo futa maite bazaka ba kolulu pang siko ba locataire fale ba futa ka mai na habiter so mesure wande mokonza mboka isibiso tozala kaka bokozala mai ofele bokozana kura ofele siko lelo to komi ko futa na mai siko to makambo azolo ba waneza solo banto bazo sala ngo be bazo sala ngote
Merci Ndekebino. Merci. Dans les quartiers Maloueka, ça se voit, nous avons un papa ici. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Papa, comment on est? Papa Albert. Papa Albert. Tu as une question, est-ce que le coronavirus est zali ou bien exaté? Non, coronavirus est zali. Mais, et là, comment on a éclairé selon constat. Oui. Étant que noir. Coronavirus, pour nous, on a que ebanda un peu avant temps où il a découvert dans le monde. Parce que dans le 11e, 12e mois, tobela ba même épidémie les kila biso na banda ku même ngai moko na mona ndenge salaki mutuko beta grippe ya makasi donc fièvre ozomela kisi mais ezo calmete ozomona mais nzambe asungaka donc existence malade wana ezali. Exactement là dans les papa. Tous les qui sont à 2 mois confinement, tu au monde sous mon konzambo kabakisi 15 jours. Pour nayo étant que parents, étant que fana qui 2 mois nanda ko mon konzambo sous 15 jours. Pour nayo avis na eza ndenge nini na avis au président précis. Oui, avis à président toujours na souci à peuple. Azana souci le quoi tata nanda ko soki amoni bana ne ba comme na risque faut avoir des décisions eza catégorique. Pour sauver bana quelque soit les aliments pour ngai na bakisi idée bon vie augmentation ba ndenge zo salama pour ngai na ko bakisa contribution nanga ke le mien ezanini ya ko se discipliner bisonios discipline ya makasi tolata toujours biloko soki mutu nyonso a part bana oyo toko exposer na kotinda me biso ba mikolo mutu nyonso alata casque na ye masque na ye atambola siko akeni musado soki ba permettre que même bisika nyonso discipline ezala mutu nyonso akeni kosomba na discipline azana eloko na ye eko faciliter l'étape à activer makamune ekeni biso nyonso peto sala zoa parce que bazo sala à la fois prévention à la fois toujours sentir pena coup il y a difficulté alors pour ko résumer ngo esengeli batu nyonso babanda otambola nango kotambola nango te l'état zo amikano ya makasi akangie. Merci papa. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes toujours vers les quartiers Maloueka. On a une maman ici. Bonjour maman. Bonjour. Maman, comment on est? Maman Yvonne. Maman Yvonne. Pour nous, est-ce que le coronavirus c'est ça dans le RDC? Ezali. Coronavirus c'est allé. Si quoi on est tous na 2 mois de confinement. Tous na 2 mois de confinement. Mon konzambo kabakisi 15 jours. Pour nous, étant que maman Yvonne au bimolo karambongo. Bato sur 15 jours fa ndako. Donc ça là 2 mois plus 15 jours na kata ndako. Pour nous avec mon konzambo ka omonya ngondenge nini. Tant que ça parent. Bon, Aza mécanisme pour protéger biso. Pour ce qui peut biso to bima. Toke tozu malade. Ba koloba pe nini abandonner population na ye bazu malade. Bon, il pas un choix te. Il faut ça là tout pour protéger la population na ye. Ce que ça solo que malade des ali. Souci na ye ça à protéger biso. Bon, tous en a ba difficulté. D'abord pour na mbongo, coller sabana. Futandako. Bon, na locataire te. Mais coller sabana tout ça, c'est ça la difficulté toujours kutana nango. Ba réserve nos autres zaki nango, c'est presque fini. C'est presque fini. Ah, bon sikoyo. Soso tele la kaye po bangonde bayebi. Muyembe ba wana po amener ba enquête. OK. Ce qui est vraiment sincère, ayesbi so ke ezali, toza pour nous protéger bino. So ba moni que non. Progression nango eza penza makasi te ba ko libérer batu mais batu ba yeba ndenge ya ko se protéger na ba garder ba mesure ya barrière. Bon, toi on a choisi. Merci maman, merci. Toujours dans les quartiers Maloueka, quand tu na quartier City ou bien mon quartier City, on a vu une dame. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman comment on est? Comment on est Noélie? Comment on est Noélie? Maman Noélie, tu est-ce que le coronavirus n'a pas exact pour nous? Papa pour ngai en tout cas nazo comprendre que souffrance c'est l'équipe so mingi to ba pe corona ya nzela ni tozo yeba te et so ki pe da ba lia que jambo nga lembi ko soko maboko pona za ntuko maboko na sokoli nazo mona pete na bibemba ngo pe nazo mona te kaka batu bazo kufa en tout cas naza pona nga na lembi ko soko maboko en tout cas so pe bo mapenga ya ko zwa kaka maman toyokio est-ce que des ça tout ça qui dans 2 mois confinement tali banzala to lié bien te sikoyo président a sous 15 jours à confinement. Et tant qu'il y a yo commerçant de Lucrambo, pas dans nos balias. Si qu'on lobby ni pour 15 jours pour ça.
papa bawanaka kobakisa pa boma biso tokokufa pe te bango ndi bakozala na kimia te me biso awa tokozala kaka na kimia po en tout cas kobakisa oyo tozoyeba te solution ezozwama mpe kaka te donc tokufa na bana na biso koteka eza te mbongo eza te na circulation donc tovandaka kaka boyi na bandako toliaka te po tokufa bango na mbongo baliaka na bana na bango biso awa tokufa na bana tokokufa pe te toza kaka. Merci Manoëli. L'ambiance dans le quartier, les gens distinguent M. Bazolo Baezali, M. Bazate. Maintenant, on a une dame ici. Bonjour maman. Bonjour papa, Boni. Bien maman. Maman, comment on est? Comment on a Iget. Maman Iget. Est-ce que le coronavirus n'a pas besoin de RDC? Ezali to ezate po na yo? Ezate po na nga ezate. Maman, ezate parce que na boy po ezate, biso to mesa okufa na fièvre typhoïde, malaria, nini. Malaria tozo kufa nango typhoïde tozo kufa na onde o kaka neye balobi ke ezali ezate pe to mona pe eloko moko pete batika biso lelo nde ya makama masumu na bango ne basani ne ba futa. Maman, excusez pour la deuxième question. Est-ce que maman, il y a deuxième question. Tout ça qui n'a 2 mois de confinement. 2 mois de confinement. Ce qu'on peut dire sous 15 jours. Pour nous, tant que vous êtes commerçant de Lukrambongo, 15 jours pour ça, si vous faites un 2 mois, 2 mois plus 15 jours. 15 jours à Bagsi, c'est ça pour Nanine. Pour le coronavirus, ça est prolongé. Tout le monde a noté. Tout le monde a noté. Bakomote kabibembe ya kosomba ezalate na sepel na ngote siko na mindo biso to vivre ndeni bango ba vivre bien biso to vivre fana banzana ndako tozolia te bana bazotanga pe bien te ba naza kuna posa koyoka ngote bakina. Merci maman. Donc vous voyez bon on aime bien ces là qui batum sous ba côté le président ba monsieur ba contre président mais na aussi ça bon te sans que na remercier ba o abiso ba o bazala na biso je salue na sima caméra monsieur Ouseni Sassi ba yende moto a sali ba mililingwe monana je salue Mustafa Malenge là où tu es mon coach na pesi ba mbote belé na pesi moi c'est na mbote maman amigo na pesi bande ko so mbote et je vous retrouve la prochainement. Émission Yakambangu, info plus, aïe 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus, Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus tala pe mona info plus.